Salut, comment vous allez? J'espère que vous êtes très bien, bien par la grâce de Dieu. Merci d'avoir abonné à Bisso. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci à toute la famille live, que Dieu vous bénisse. Je vous aime tellement. Alors, sans plus tarder, en tout cas, Nazaki vraiment a besoin pour ça la vidéo T. Pour l'instant, la live lobby à 19h45. Alors, on a mon élo comme vraiment et ça n'a pas si ma casse. Eselinga pasi makasi loko na moni bandeko na yoki pasi na ma to bondelaka to zalaka toujours na ba prière makambo somo esami na kin na ebite bato bazakuna soki boyebi na moni pende information yango mingi na YouTube te juste batindelinga en tout cas eseli pasi bato bakufi ebele na courant bato bakufi na courant na otila bino ba image yango bato bakufi ebele na courant. Alors plus de 25 personnes bakufi na courant. Mbule betaki Singapour katani edindi na mai wana ekomaki courant bato bazoyeba te ezalaki na wenze Matadi Kibala na route ya Matadi. Alors wenze mo ezalaka wana na Matadi Kibala mbule betaki courant katani câble à courant katani ekoi na mai moko ezalaki wana source mo ezalaki wana ezui courant. Alors bato baye ba innocent baye bate baye po bateka tongo etani baye po bateka bakangami na courant. Plus de 25 personnes bakufi sur place batandi bango lokola mayebo bandeko pasi na mawa natiki bino botala mwa image wana. Alors tozonga awa po tomeka mpe kosolola mpe mpona kose fortifier lisusu. Vraiment bongo eza pasi na mawa na oki pasi makasi
nangena sana nga video te mais komona modèle bandeko batiki biso bongo kokufa bongo batandami lokwa bamayebo esali vraiment nga pasi on a bino na sala vidéo on a partagé na bino bandeko na ebité l'état congolais basinga kuwa na Congo etikala ka boye mutakala basinga kuwa na Congo etikala ka boye et ba protéger yango te ba câble leka boye bateke courir ça très dangereux mais botika ka bongo l'état monaka na yango te tala bela bato liboso bakufa na courant eza bango te bato bakufa na courant mais l'état ya Congo akipaka te omona kosala ba constat ke bato bakufi na courant ba précaution nini o l'état zwaka pona ko protéger bato pona ko protéger ba singa wana ato na poto na tika omona singa courant te likolo so singa omoni singa leki likolo be singa eza eloko moko eza nango vraiment danger te mais eza pe rare na mona singa courant leki bongo ndenge leka na Congo lokwa ba singa bilamba via bato ekeka boy bato bakufika bake perte eza pasi sali pasi na mawa mais oyoka ba mbongo ezobima kuna ba monta minene donc mbongo wa Congo ezala kaka soki mutu kaka kufi nde mbongo wa Congo ebimi soki mutu akufi na Congo nde babimisi mbongo mais so mutu aza vivant boye baopesi eloko te so bato aza bon boye bakosunga bango te babongisela bango ata banzela babongisa ata basinga courant baosala yango te mais so mutu akufi tala bamonte ebimaka na boyi te ke bokosunga bato so bakufi bosungi mais bosunga bango ntango baza vivant kosunga bino bosunga mutu so akufi nzamba kontana yango te parce que ntango seki vivant bino bosunga ye te bango na baza ebele kuna na Congo bozo protéger bango te bozo soin un peuple te tala bato akufi likola koluka soki bato bazali na bacondition malamu balinga baki oteka na bawenzi wana te uso to ngaba ke koteka me na condition pe ya bien balinga bakufa nde bakufi bongo te eza pasi bandeko yango na sengo no bandeko bwana Congo bobondela refuge monsieur ezate so boye bozela kaka o gouvernement osala boye o l'état osala boye akobongisela biso eza lelo te lobi te eza pasi parce que nyonso eza ba stratégie ya diable azosala nyonso mpona kodétruire alors bino bo se réfugier ke pa Yesu ezosala pasi na maonde bandeko komona bandeko batandami ndenge wana nakoki te nayoki pasi nalinga koloba makambo te mais salinga bien te parce que nga linga loba makambo ya Congo te poso na bandelo bango nayoka motema na nga neti ebima nakoka te nazwa na attention yango nalinga na nga osala yango te mpo nkosu nakoya kosala yango don nayebi te nasala yango te na préféra na encourager bato bakangama na Yesu mpo Yesu nde aza lisungi ya solo soko ozeli leta olela alors bandeko na nga bokangama kaka na Yesu koprie kotika nzela na maboko ya Nzambe kobima ngulungulu te surtout na bamboka lokwa Congo aiza ane Europe sambela vobima prier tika nzela na maboko ya Nzambe ebisa Nzambe abatela yo abatela libota na yo parce que on ne sait pas biso kutu moi banzela eza bien et puis basinga kure eza nango libanda te et bon kuna na Congo na banzela mabe mbula soki ebeti mai etonzi obi na tala na bapenda na mona déjà jeune garçon moko akangama na courant na likola mbula ebeti singa kure etomboki place wana mwana na bandosala baosala badiscussion soki na camarade na ye atindiki ye bwaki okwea place akweyaki singa kure mwana 18 ans singa kure ekangi ye akufa sur place l'état bongisela peuple congolais banzela bo protéger basinga courant bavia bato eza jeté bavia bato ezokende boye lokwa liseki mbongo wana bobimisa ntango bato bakufi bozwango bobongisa boprotege basinga courant bofungola bosala baterase banzela bato baleka e bamai eleka pito bosala baterase bamai soki mbula ebeti mai elekaka bofungola bakaniveau bolongola basalite na bakaniveau bozela kati bato bakufe bongo bomisa bambongo mbongo wana bobanda kobongisa boprotege basinga courant bana mike bazalaka wana bamikolo bazoleka mbula ebeti mwa bakamion ne bavoiture ezindi na bavoiture na bino moko mpe ezindaka bandeko tokanga maka na Yesu po bandeko ebele basi balobi makambo ya mboka na biso ezochange kaka te basi balobi echange te solution nga na yeli bino tokanga maka na Yesu prière parce que maloba na biso moko esala nango eloko te
toloba to sanction pe na prière ba misusu ba oloba o nzambe apesi bango force wana apesi bango don ya kolobela mboka nzamba pambola bino bravo ba misusu pe biso o pe tozo soutenir bino na ba prière tozo prier nzambe pe apambola bande ko so abondela pona Congo to lemba te ata Néhémie to bando bunda pona mira Jérusalem to bando tongango bazaki ko prier bazo tonga pe bazana ba arme na maboko donc ezaki na misusu bazana bazo tala ceux qui Néhémie ko ya wapi po ba attaquer po on peut passer la contre-attaque voilà alors biso pe ezana bande comme misusu ba lo pona makama mboka biso pe tozo prier tozo soutenir bino tozo soutenir mboka na ba prière afin que maloba ezala ka pamba te mais ezana ba effet donc bande ko toka ngama na Yesu olingo bima na tongo tika nzambe na maboko nzambe ko bima ngulu te Zota 2 minutes 1 minute prier le Seigneur na tiki nzambe na maboko no tambusanga omona nzamba ko protéger yo bande ko bakei soki ezaketa ba bondela ki nzamba nga tsa bango ta kilo na nzoto babima te mais basi bakei toza sur loko loba na bango te biso auto tikali soko lingo bima o prier o sentir nzoto kilo ko kende te fananda Saint-Esprit a tio kilo wana po o kende te parce que eloko moko mabezo linge salama nzamba linga épargner yo pasteur moko ndo ke pesa séminaire na mboka moko bo fa sala escale allez ba biso ba zela na hôtel après sima na monde avion ba bongisa nde bazaka so ba kiti ba sala ba chrétien ba bongisa avion après emi mabato pasteur abandi ko zela abandi ozela bonzo ka avion déjà ba sala ki a chrétien avion se kendaki aki retourna bato bazaka na côté ya nini bato bazaka ba hôtesse o bazaka wana ya nini o bazoka bato to embarquement aki retourna oh mais nini na ose l'avion na ngati siko bi oh avion wapi oh mboka na ese kendaki déjà oh bongo yo zaki non ngana za kozana yo ke lokote babita avion se kendaki pasteur abaya bandi kolela abandi kolela te mais ko se lamenter abi comment na raté ngana ke sala séminaire na ko sala ndenge ni babiso ozana posa bien vieux monsieur te bien vieux monsieur exact fausse la ou ba 22h pour zaki bi 17h ba 22h bi ba 22h ngana na séminaire na butu ba 19h na séminaire faut na intervenir siko na ose ba 22h abi ou soit tu sors au ligne à 22h te lobby pasteur aye rouge abi mais non ce n'est pas possible comment nous ko sangana yo quitter boy mais ça faute na biso to bengaki yondo yo quitter pasteur abandika ko se lamenter ayo kaka ke leki ba minute ebelete ba bengi o avion wana ebunge mona na te ba vanda bo lisusu bo o avion sali crash ke quoi ceux qui na océan nini batu nyonso bazali na kati ba kofi pasteur apesi nzambe merci abi nzambe épargner nga na zo baka séminaire na ke sa séminaire nzoka nde nzambe do kanga matoi na yoka te ndenge bazoko balinga ba embarquer bato pona kokota na avion na yoka te na zala awa po épargner nga na liwa oyo nzambe a épargner ki akanga ki matoi ya pasteur po yoka te po so pasteur ki na ko matane pa ninga kufa omone nzambe épargner bana na avo bi masambe la bondela nzamba ko se eloko mo beto lingi ko bima o prier bo occasion mo esala mena ke seli ke peso mo retard ou sote bima la po obima lisu te yeba ngo nzamba zo épargner na danger moko bandi ko to sambela to bima ngulu te to bondela ka mo te za mabe biso to zo bela to prier to sambela to so mona bia ya zeni loko sala te ya mwana zo sala ba vidéo non so za Saint-Esprit te oko sala musalo te olobanini Olobanil, pour moi, le bot, le bagou, t'es pas na biso moté, mon lit, sang, inspiraka. Aïbi, que l'eau, comment ils ont l'ingé, ya, apé, ça, ça, toi, quoi, alerter, bat. Au moins, mbalamoko pour message et bimi. Bande kotan, ils ont ma bé, to comme la fin du monde. Ba makambo, comme belé, ba mort en cascade. Tous en la distraction, t'es au bondé là. Zala concentré, bondé pour la libota, no bimi, nanda ku bondé là, osana musala prier. Papa prier pour la maman prier pour la papa, prier pour la bana. Si ka famille élargie na maboko nzambe na makila Yesu to tanga ka psaume 91 na psaume 91 bi celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Muto azo bomba na kati azo bomba na kati abri ya Très-Haut ako reposer na ombre du Tout-Puissant. Yesu ndaza abri na biso protection na biso. Ombre na ye ezalo kwa nzete ya munene place neze neti moi to ce exemple neti désert na désert nzete ezala te mais to pese exemple moi makasi na bazelo désert wana chauffé siko nzete moka ya munene bo ebimika na désert wana obi batu komi ba ke bomba na sa nzete wana po bazoka mo malili wana ombre ya nzete wana protéger bango voilà Yesu aza bongo to bomba na kati ombre na fait que ba teke molili ezo biso te ba fila loiseleur ekanga biso te
ba peste simba biso te ba épidémie zo biso te yo yamba Yesu te nzimela Yesu pesa vie ne pas Yesu yamba ya comme Seigneur pe sauveur ya vie na yo tika ba distraction soko lingi protection eza Jésus-Christ OK pas banganga te po banganga baza solution te a peso na droite na gauche kuna azozwa yamba Seigneur Jésus-Christ loba Seigneur Jésus-Christ pardonne-moi naza pécheur nalingi lelo comme Seigneur et sauveur nanga limbi sanga na tambusaki vie na nganga moko kota na vie na nga tambwisa ngai merci pour na œuvre ya croix nalingi otambusa vie na nga Yesu okota na vie no eza prière simple Mama, papa, sambela, bondela pona libota na bolonga ba distraction. Le peuple congolais comme ba distraction makasi koke kotala ka ba vidéo moko ya bien te ya Sony. Yo yebite, Satan mtazo tinda batona basala ba vidéo wana po bino botala bozala mvute. Tango au mona bando tala vidéo wana okasuko prier te, au mona okoma na fatigue ya prière, yo ndondo prier makasi okasota te biloko ni oyotala. Donc tozonga na makolo ya Yesu peuple congolais tozongela Yesu tolongola banzamba ba étranger tolongola nyonso ya mabe tokoti na kati ya Congo tozongela Yesu basini wana eza basini ya bien te basini wana eza basini ya bien te ya bato kokufa ebele bongo eza bien te ndeko nanga kangama na Yesu yo za sentinelle o Yesu atie yo na kati ya famille na pona ko intercéder pona famille na yo ba pasteur nzamba atia kibino ba sentinelle pona ko intercéder pona peuple na ye alors lelo o bokota na ba distraction bobonde la ralisu te pona peuple de Dieu tala ndenge Satan azo ravager peuple de Dieu nzamba lobi na tie nazoluka mutu o kotema na brèche pona ko intercéder pona faveur ya pays mais nazomona te bandeko nanga nzamba teki ona pasteur pona ko intercéder sœur frère ko prier pona protection ya peuple na ye o prier lisuto koma na ba distraction ya ba vidéo ya salité ya mabeka ndo koma kotala ba vidéo ezanga tina bando tala ba vidéo ko so bondela te tande Satan akota zo ravager peuple de Dieu tolongo na kati ya distraction tozongela nzambe tango zoyima na tongo bondela tika koke nzela na maboko ya nzambe otiko kene pe kozonga na maboko ya nzambe ozongi pe pesa nzambe merci ndenga zongi sota bandeko na babimaki est-ce que bayebaki ke bakozonga te bayebaki te batikeli na wenze na kati ya mai oh Seigneur quelle douleur pasi na motema pasi pona ba famille wana pasi pona baninga na bango oh Jésus pasi bandeko nanga kobima kozonga eza habitude te nde tobakolala kolanga habitude te kobima pe kozonga eza habitude te il faut ko prier to luka Yesu yo yamba Yesu te banda ko luka Yesu ndaza protection ndaba na Yesu limbisa mabe nanga na lingioza ya Seigneur pe sauveur ya vie nanga merci pour na œuvre ya croix comment kombo nanga na livre de vie au nom de Jésus akoti na motema na yo koke luka protection pa banganga te nganga opeso na droite na gauche azo détruire tande bandeko bakei bandeko tolongo na kati ya ba distraction ba sujet zanga tine eza na sens te otia pe ozofungola ti chaîne ya munene ya YouTube pona koteya parole de Dieu to pona opesa ba émission moko oyo ekoki kofortifie bato ozoki kotiaka babiloko moko ya bêtise ya salité pona konvute bato ale bato bakota na kati ya ba distraction na tala sikoyo na nsima nango makambo ezoya bakufa ekomi ebele na Congo bato ebele boye bakende batandami lokwa mayebo bandeko nanga tongo ya distraction tobela tango eza mabe tozongela Yesu tango eza mabe longo na pongi ozali koprier kwa so prier te senga Saint-Esprit ya secours azo apelisa moto flamme wana ya ba prière atia moto na ba prière kati na yo bandeko pasi komona boye bandeko bakei vie o eza don cadeau nzamba pesi biso mais te bakobatela ngo tobatela na nzela ba prière tobatela ngo na nzela kotanga parole de Dieu tolonga ba distraction mokile baby tango etani oyebite nini ekoya na pokwa poza la surprise na makambo mabe bondela tika mokolo na maboko ya nzambe yesa Saint-Esprit a épargné na ba danger nyonso tu ya Satana a épargné na mitambo nyonso ya Satana donc c'est ça bandeko na nzamba pambola bino en tout cas tokanga na Yesu bondela pona famille prière et nyonso intercéder papa bondela pona maman pona papa pe pona bana prier pona libota na ozale sentinelle na libota na kati ya ba prière intercéder pour ta famille intercéder pour ton pays to bondela pona Congo nzambe kitama wana ye nzambe kitama wana limbisa mabe na biso nyonso kitama wana ya kangola mboka na biso l'état pe bongisi ya bato ya singa courant protéger yango protéger ba singa wana protéger bongisa
nzambe ayoka mawa so totaleli kaka leta eza pasi tomibombe pa yesu tobondela mpo na mboka na biso makambo ezoleka kuna eza normal te eza makambo spirituel makambo wana eza normal te donc c'est ça nzambe apambola bino nalingi bino mingi tomona elobi na 19h45 na live na biso que Dieu vous bénisse bozanga te na live ok nzambe apambola bino nazalaki kaka mona mpo tosola mwa moke